Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kimia, ezala bisika nyonso ozuli bakoya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lelo bandi mbote na bino. Ah oui, Lobieleki en personne, en véritable garant de la nation, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, a salaki déplacement pour inaugurer bâtiment abritant siège ya cellule nationale ya renseignement financier grâce ya chef de l'État, bâtiment ya kitoko oyo, bozali komona et qu'on permettre na service public à l'État Oyo et remplir mission na yango kitoko avec impact pédologie, mission ezali ya ko recueillir pe ko traiter ba renseignement financier na circuit ya blanchissement ya ba capitaux pe financement ya terrorisme. Tangu Azoki Maloba, secrétaire exécutif ya Senaref, a salué qui volonté affichée na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo oyo grâce ya vision na ye éclairé a sali na service oyo béton ya solo pour na lutter contre corruption et impunité. La cérémonie de ce jour intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui finançaient ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangé pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Pour faire prospérer État de droit na République démocratique du Congo, ndenge elingi Fachi Beton, yangonde vision oyo ezali orienté ba action ya ndenge na secteur oyo. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative pour plaire à qui que ce soit. Elle est un grand vecteur de changement. Elle précède et elle suivra le changement des mentalités que vous appelez de tous vos voeux. Elle apporte un changement majeur qui nous concerne tous, que l'on soit responsable public, représentant de la magistrature, opérateur économique ou simple citoyen. Juste après, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton a procédé na coupure ya ruban symbolique suivi na visite guidée ya différents locaux ya cellule Oyo. Faisant d'une pierre deux coups, inauguration ya bâtiment Oyo ezali ko marqué également lancement ya campagne ya vulgarisation ya loi Oyo bauti ko promulguer lobby eleki sur lutte contre blanchissement ya ba capitaux pe financement ya terrorisme. Et Sengeli boyeba que depuis création na yango na 2008 cellule Oyo exista kaka na kombo exista kaka na maloba jusqu'à ce que ezala valoriser na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des prises ya pouvoir na ye na 2018. Ah, Fachi ya boye bakozwaye wapi siama na ngwende na yo papa. Kejo. Oui. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lobi eleki na cité ya Union africaine forte délégation angolaise porteuse ya message moko esengeli boyebake problématique ya ba question en rapport na processus de paix na est de la République démocratique du Congo, notamment na nord Kivu pe sud Kivu ezalaki au menu ya audience oyo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accordaki na Tete Antonio, ministre des Affaires étrangère angolais. Hormis ba question sécuritaire, esengeli boyeba lisusu ke ba question local à renforcement ya ba lien entre Kinshasa na Luanda ezalaki au menu, surtout likambo oyo etali cessez le feu oyo esengelaki esalama depuis le 7 mars eleki na ba rebelle M23 soutenu na Rwanda ya Paul Kagame. Ici à rappeler que président angolais Joao Lourenço nde azali médiateur désigné na processus de paix na est ya République démocratique du Congo. Yango
tour oyo Fachi Beton atelemi lokola mobali pona kosilisa une fois pour toutes likambo ya insécurité na est ya République démocratique du Congo pe ko restaurer kimia n'étendu mobimba ya territoire national, telle est sa volonté, telle est sa détermination. Boinde zalaka. Keyo. Oui. Délégation ya Conseil de sécurité ya Nations Unies basilisaki mission na bango lobi eleki na République démocratique du Congo esengeli boye baki délégation ezalaki conduite conjointement na Nicolas, ambassadeur français oya représentaki ba pays membre ya Conseil de sécurité ya Nations Unies pe ambassadeur Michel Xavier Biang, représentant ya ba pays non permanent ya Conseil de sécurité. Après avoir palpé du doigt ba réalité sur situation sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo, les deux ambassadeurs onisiens basalaki point ya mission na bango au cours ya conférence de presse organisée na Goma na présence ya Bintou Keita, représentante spéciale ya secrétaire général et organisation ya Nations Unies na République démocratique du Congo. En rapport na incursion ya armée rwandaise na mabele ya République démocratique du Congo pe ya ba groupe terroriste M23, ambassadeur ya France indikaki que dossier ezali en étude dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Natour naye ambassadeur ya Gabon na Nations Unies atalisaki ke esengeli koede République démocratique du Congo pour na ko faire face na crise humanitaire oyo ezali ko se vivre na est ya mboka causée par exploitation illicite ya ba richesse ya Congo. Des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ah oui, na nyonso oyo il faudrait que saluer Belfort ya diplomatie agissante ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a réussir ko dévoiler face diabolique ya Rwanda na ba niveau nyonso ezala sur le plan continental, ezala sur le plan international. Keyo. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa, ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kaka te kasi na ISERTEM pratique avec un pack pédologie boya ebele kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali koasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye.
Pour l'inscription, porte Isertem et Tikali Polele, Kobanda lundi, kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. Isertem Kin et Zwami, na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel, na Kingabwa, commune et limité référence rond-point TP. Tala! Tolo balisusu nini batindi kakangomba te. Isertem mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale. Epe sazuwa te. Kejo. Oui. Prévu na initiative ya ba parti politique SID ya Martin Fayulu LGD ya Augustin Matata Mponyo pe Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Tchapwe tous membres de l'opposition politique congolaise marche dite patriotique et salamaki kitoko avec un pacte paix idéologie lobieleki pour dénoncer guerre d'agression injuste ya Rwanda où yazali mené via rébellion M23 na partie est de la République démocratique du Congo. Kolongwa na point de départ où ezalaki rond-point Ngaba nzela ambiance ezalaki au rendez-vous. Quelques militants y a pas parti politique ayant pris part à un rassemblement pour la marche contre guerre à M23, basalaki communication Oyo. C'est pour nous un devoir, une obligation de nous engager dans une lutte sans merci pour relever les défis que nous lance le Rwanda et les pays de la communauté des États de l'Est. Tous nos militaires qui sont au front, nous les soutenons, nous sommes de cœur avec eux. Et nous disons non aussi à l'EAC. Ali Bokoko, l'African Match c'est à 2023 pour gagner un Bini. Et Ali Bitumba reconquête et intégrité territoriale. Ma force au EAC continent Mboka. Torobundisango lobby, obima, baroboya. Okangelo on est Sibino. C'est un symbole du Rwanda. Et donc cette marche constitue un soutien formel, mais aussi une interpellation à la communauté internationale qui ne peut pas laisser un pays agresser un autre à travers un mouvement et refuser un rebelle. Mais en réalité, c'est un mouvement qui est soutenu par Initialement prévu na stade Cardinal Malula, point de chite Yakiko Salama, na stade Tata Raphaël. Après quelques heures ya marche, ba accrochage ezalaki signalé na quelques militants ya IDPSP ya Palou na niveau ya commune ya Limité. Prenant parole Liboso, ya ba militants ya 3 partis organisateurs, président ya SID Martin Fayulu a sepelaki makasi na bon déroulement ya manifestation Oyo. Liboso Tobanda, Koloba, Nalingi, Bobete la police nationale, Maboko, Maboko. Commandant, quoi les cas, Asimbi Bendele Yamboka, Soki Tolagaboye, Tokomamboka na biso Mosika, ça boyete. Pour le président YSID, parti au pouvoir IDPS, et Sengelaki pe ba marché et longo na bango pour na soutenir ba militaires en guerre contre ennemi aussi à Yebani Rwanda. Kasi lokola basalaki angote Martin Fayulu alobaki boye. Mais baninga ya UDPS ko wolo na bango. Wolo baninga ya UDPS. Félix Tshisekedi ayebisa ba membre na ye oyo ezali likambo ya ekolo ezali likambo ya mabele ezali likambo te moto akowelela moto oyo aza na nzela oyo peuple alingi amiwelisaka te eza boye te Kejo. Oui.
l'occasion, il y a célébration, il y a journée internationale de droits de la femme le 8 mars. Eleki, Ligue des femmes, il y a base, Tshisekedi, Fatiste, BTF en sigle. Basangana qui na salle, c'est passe la commune ya Gombe et Sika Wapi. Ba échangeaki sur thème particulier na bango, Oyezalaki Bongo, l'apport de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique et son attitude face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Série d'interventions et Bandagate et Bandi en premier, président de la Ligue des femmes et à base Tshisekediste Fatiste, intervenant qui pour na koloba rôle ya moisi na plateforme BTF. Ici l'occasion pour moi, en tant que présidente de la Ligue des femmes de base Tshisekediste Fatiste, de demander à toutes les femmes présentes ici dans la salle et d'ailleurs de se lier comme un seul homme et de se lever comme de braves pour lutter contre toutes ces violences que nous avons citées ici. Mes pensées vont beaucoup plus sur la violence. Intervenant Tiami Balé à l'obélaki sur apport ya femme kinoise, Nali Kambo etali gérance ya mboka pe attitude nini bakoki kozanango face ya situation ya Kivu. Maman bakufa na est, maman ya Kinshasa fois ça mal à l'aise. Ceux qui vont violer ba maman ya est, maman va na Kinshasa, faut ça la passe. Tout le monde a la divergence dans l'histoire de non, biso to za ba luba, biso to za ba tête, biso to za ba soyi non. Na tournaye représentant Yaba chef coutumier a pesaki ba précision sur thème ya mokolo. Qui a lobby ponda kweza la kimia. Ponda kweza la kimia. Nani akonza la kimia? Kaba mate. Nani asonga mokili? Nani abotaka? Nani abomaka? Kaba. Prenant parole pour nako clôturer ba locution pe ba discours, secrétaire général ya BTF Madame Nancy Sumbu a expliqué qui but ya plateforme base Tshisekediste Fatiste. Journée na biso mingi lelo to loba to longola bo mama ke mingi biso esalaka liputa. Tandis que tant tozo kaliputa journée de la femme. Or, tous les bandeko moko boye na este bazokufa bandeko moko te bandeko na biso bazokufa misusu kutu kokufa kaka te me bazali na bandaku. Imaginez ozalaka na ndaku na yo tozalaka na eloko moko boye na ndaku olingaka mingi me ntango obimi kaka ndenge olati otiki nyonso. Donc na nini ti biso tozosepela na Kinshasa bandeko na biso bazolela na yango atana nzela ya wana toujours na même ambiance ya festivité, nabiye ya CG ya BTF, Ligue des femmes ya base Tshisekediste Fatiste, bakabolaki maputa na ba maman maputa ya solo maputa ya cher kasikeba ba papa pe barataki te. En tout cas, Tikane Sabino Gelekaki Kitoko avec un pacte P idéologie. Ba mama ba porte ya Ligue des femmes ya BTF et Tikali Polele pona ba nyonso balingi ko adhérer pe pona ba mama nyonso oyo balingi ko soutenir ba action ya mokonzi ya mboka Mukwantombolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Ah oui, boinde zalaka. Hey keyo. Oui. Cité d'ambiance, charge couloir Kimbuta, aéroport bar, et pas PDG Oniva et Indaramade. Eyinde na Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino, pe pour na ba détente kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection. Et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité.
DG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour 3e vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boyei malamu na aéroport bar Kimbuta. Po soki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey, Kejo! Commissariat de la police ya ville ya Kinshasa bachaki maboko na plusieurs bandes ya ba présumés criminels pe ben civique ya genre nyonso. Parmi batu oyo bakangaki Darius Maba Mukika ye bakangaki ye le 9 février leki na Super Lemba na mupiku ya ba carte d'électeur vierge oyo utaki nango na cité ya Masamuna na Masimanimba na province ya Kwilu Yokali Solo. Son frère en la personne de M. Kenda Mambungu Kelvin, chef du centre d'enrôlement de la CENI Kabanakamu à Masamuna, où un vol de cartes d'électeurs a été constaté, dont le nommé Nzola Stanley fut suspecté d'être l'auteur de ce vol et qui a pris la fuite pour Kinshasa après le forfait. C'est pourquoi son frère l'a mandaté pour venir le chercher à Kinshasa. Lors de sa rencontre avec le soi-disant Stanley, ce dernier, c'est-à-dire le suspect Stanley, lui a remis un colis contenant les effets de la CENI évoqués si haut, le même jour de son interpellation, alors que le suspect Stanley s'est éclipsé. Il a été saisi entre ses mains 131 cartes d'électeurs vierges, 4 cartes d'électeurs imprimées. Bande mususu bakangamaki na ba documents illégaux, bango bamipesa na tracasserie ya ba chauffeur taxi. Pour bien réussir leur forfait, ils se sont permis de scanner un bulletin de service valant ordre de mission sous la signature du commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, en prenant soin d'y amener la liste de leurs noms. Ainsi, ils circulent à travers la ville-province de Kinshasa en vue d'interpeller les chauffeurs de taxi. Bamisusu bango basala groupe oyo banlevaka batu mingi ba expatrié kasi tango bazwamaki moko na bango akosanaki maladi, la police alobi waya bamemi eti na hôpital ya Kalufungula kuna esika bazali kopesa ye basoin kasi sous surveillance très protégée ya la police ya ville ya Kinshasa. Cette bande a excellé dans le kidnapping des sujets expatriés, principalement le Libanais, à bord d'une voiture Toyota IST de couleur grise qui, chemin faisant, sont maltraités et abandonnés après être dépossédés de fonds et effets de valeur. Dans leurs opérations répréhensibles, les premiers, c'est-à-dire le policier, se fait passer pour commissaire de la police nationale congolaise. Et le second, ici présent, pourtant civil de son état,
s'est fait passer pour sous-commissaire. L'élément général Silvano Kasongo bakangaki également 17 chefs de bande oyo babengaka bakuluna bango baoperaka na bamachette pe bazali baauteur ya bacrime ebele. Ah oui, ndenga kaka eloba général Silvano Kasongo akolemba bango te azali toujours debout pour na commettre fin na ba série ya insécurité awa na ville province ya Kinshasa boinde ezalaka. Keyo seul représentant ya République démocratique du Congo na Ligue des champions ya CAF AS Vita Club a s'incliné ki week-end eleki na Alger liboso ya jeunesse sportive Kabylie 2 buts contre 1 en match comptant pour la 4e journée ya groupe A. Ba Moscovitch nde bazalaki bato liboso ko sala ouverture du score grâce ya génie togolais Marouf Tchakei sur coup de pied arrêté na 54 minutes de jeu. يا له من جول ويا لها من تسديده ويا لها من روعه، هدف في منتهى الروعه لعناصر فيكتا كلوب. يا سلام هل فعلها تشاكي؟ يا سلام عليك يا معروف تشاكي الطوغولي الروعه. يا سلام أعطونا الهدف من كل الزوايا. Mais très vite, Benzald a ramené JSK na égalité na 63e minute de jeu. شبيبة مرفوعة في القائمة الثانية وتسديدة جول، التسديدة وجول وهدف التعديل للشبيبة. سلام يفعلها بن زايد ويسجل هدف التعديل بعدما فاتته الكرة الأولى بالرأس، هذه المرة باليسرى يسجل هدف التعادل للشبيبة. يا سلام بعد 18 دقيقة لعب، نتيجة هدف لهدف في الشوط الثاني أفضل بكثير مما شاهدنا خلال المرحلة الأولى من عمر المباراة. هدف أول. Avant que Salem ait marqué but à KO 4 minutes avant fin y a temps réglementaire. كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة جول. ماسيني سيسجل الهدف الثاني للشبيبة. ماسيني نايت سالم في الدقيقة 87 يمنح التفوق لشبيبة القبائل. لعبة في منتهى الروعة، لم يكن متسللا، جاء الجول وجاء الفرج وجاء الفرح. هدف ثاني لشبيبة القبائل. يا سلام ب5 جويليا، هدفان مقابل هدف واحد. لم يكن ماسينيسا في وضع التسلل، أخذ كل وقته، استلم الكرة وكانت التمريرة رائعة من محمد بومشرا. كم كنت رائعا يا بومشرا في هذه الكرة. Le club a raté ainsi occasion pour les Canadiens deuxième position. Il y a classement à 2 journées. Il y a fin, il y a phase de poule. Puis a commis désormais dernier. Il y a groupe avec 3 petits points. Pour nous espérer éventuelle qualification, Ezengeli Nave Club a gagné tour à tour. Wydad, il y a Casablanca, puis Petro Atlético, il y a Luanda, tout en espérant 2 contre-performances. Il y a JSK. وبيترو اتلتيكو ب4. الشبيبه المباراه الجايه تلعبها هنا امام فريق بيترو اتلتيكو. Bama tabaki taba balkol mabele na préférable une édition mokula lelo et komi na suka bozepe na ba image. Bopesa merci na Gelor Tawaba miko na zoko benga Air Force One. Pose pelaka na ye kaka bongo ndezalaka awa. Bama tabaki taba balkol mabele na préférable et Keyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.